Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous Maman Mésopotamie, il faut les années Tamsou. Ah, pour la conscience, bon ça on en est. non, arrête. Non, on a la patronne, mais la petite, mais la camaille, mais les locots. On se dit un peu de vin, un peu de mignon, peut-être les acquis on a pour la conscience naïe. Ma bijou, ils hasard, ils m'a permettre de le comprendre que au salaire berre, moko boy, ba faute moko boy, il y a défendre il y a défendre les Mésopotamie moko boy, il y a défendre les Mésopotamie moko boy pour que les lots soient résistants. Pour les réponses naïe. Au moins on a au salaire. Vous avez parlé de réalisateur, un peu de filmeur, de filmeur qui wana, mais il y a des jeux à critiquer à lobby, au bal et à combattre, man, et puis les balles en groupe, yozalaka. Même la filmé, et puis la sécurité à battu tout. La simba va, on va aussi ma téléphone, la famille à moi, c'est la famille. Ah, un bijou, tellement beau. Il ce soir. Ma vidéo ça, on a une ma vidéo ça. Vous en avez? Ah non. Ngam na filma. Eh, ya ni ngam na filma marambo yo ngolo bela uza maîtrise na moi. Ma kwa kana ngam na filma. Na simple caméraman, tout simple comme il faut. Et na la ni vidéo ya ni moi le ba kébé. Pour votre information, na ma kwa kana. Hein? Si tu banda oswana yo déjà na ndako ba yebisa ngana kiba na yo so ti yo sali vidéo bi téléphone ngo na solana yo oza eloko o chati so ka pa mutaka la ya dudu tinela ngai Mutaka nani? ya dudu Dudu ne? ya dudu soupe. Oh, et comment va Aline? Ah, je me tellement ramène les gars. Mutaka la so ya ngote magamne ya kina nani si je me trompe pas c'est comme ça. So à part il y a mon nini sur. Il va tenir Mutaka de dessous. Oui. Oui. Nani ozo comprendre. Ils a bagarre. Ils ont une présentation. Hein? Présentation de na bien o za garantie. Ba mama babala, ba o ba sala maramba mabala, ba yebiti bo ku misali bala, ya été ya biso ye eza promité mais o za importe. Oui, mokili andinge. Ni nango. Mokili sa yene kembembe. Ya biso papa ye. C'est vrai. Yani. Ya biso papa ye. Jérémie. Katrawana. Ya biso papa ye. Oui, c'est vrai. Papa. Ya wana papa na bino. Papa basu. Non. On a une cotisation batangela wana tika deko abili bani ba cha cotisation te ba bali sa été na sa ine live abili bali zaki ya yemoko wana ngolo ba pole deko en fait ko loba ngana be la deko so sa ki ya yebie mobole Sylvie papa ah Sylvie Asen ah ba bala bala ki ye yo a yebisa ki yo oh ye yebisa ko bongo ye mtalo be no bongo oh Sylvie be tabadi sa sia boachi. Oh Sylvie. Il faut ciao. Oh. Bala yo moko. Biso mto bala biso moko. Ba bala moko. Ba ça m'a dit mais des choses. Ba bala moko. Ata mto tanga ko mwana boile. Humiliation na makambo ya zwa na vie na ekuna. D'accord. Sylvie. Oui. Oh ya joie ti azofanda ndenge wana oyebi ke so na tale mona mona kele kwa hypocrite bafio babali to babale mwana nete c'est que bana bango ba faux chéri c'est tout ba que te pesi bijou la reine raison na dire avec libala so babali ya robata moza faux chéri ndalo bi wana ana raison si au photo le baneti attention na 5 à 18 Maïsa qui c'est ça? Bon, nabi ya major ngone monani. Eza moyen de communication na tambola na. Na za réalisateur. Na oza la caméra te na oza la carte. Na oza la nini te. Na oza otalo o mona ndeni balataka. Na boyi. Mais oye bata bila pa balata. Ba ondi mate. Na boyi. Religieux coutumier toni. Papa, religieux coutumier. Pardon, religieux. Nizaba nini na religieux na bien star ke bala ta atake bala na ke mbanteke na nini so za star za religieux
Atabu yo boy koza photo bato ba yo osala jam ko na mo kaka. Mais tu risques des problèmes hein na makambo zolo ba kimbi. Osaka région ka yo non. Religité. Autour de moi pour na lien swana. Ala so mona lubo. Eza pour na filmer. Ça ba vidéo, tiens cette vidéo. Hypocrite Mésopotamie mobile azom bala batu azong sanini ba finga tout le ma finga nyosu tout wana sangisi yango tuelele banga yango Inyama je sais pas basi ba benga ingrat ba benga hypocrite ba benga nani irreconnaissant tout comme ça j'accepte ceux qui attaché des presse le lo mara yazana donc c'est yaza plus que ngato ngana plus que oh Jésus tout ça là ngona ouais ngala yaki na lobby na ba traité même attaché des postes sur le balelo ayape okoya na makamona ndeni o régler ngona nini ya ko régler ngo wapi na parquet na ndaku na e sina réseaux sociaux ah oui ada mal entouré c'est la ngoni mon Richard ya Richard avadae alobakaki mama Mésopotamie za mal entouré obengi masi donc mama Mésopotamie c'est poto bo ba potana ndé o mama ndeko ba bakimbi bato ozolo ba bosila zwayo ngana na kusa pe ya musala soki pele na combien baku te pa zonga na ke sala na te ba bon technicien ba na banko na profina za réalisateur ce que ba bakambo parce qu'il a réalisé peu oh je vais na réalisé zaka Mésopotamie na matalani sanga na ngwana parce que ceux qui bani ota ba fait au monde apenda que non era ya kana ensemble ya ba communicateur ne ba comme ba garde na ye au monde apenda que nani oyo akoyi kuzana feti wana mituna nzembo zone teza ya nani abota mawa ah oui azala wa père wana tia kufi mutu wana otuna question na azaka vie to aye ko yani ka de amuta sa kufi po bando yo yebise ke nzembo yo za ya nani non ni nango esala ke to comprendre le message oti ni to oyesa ke to comprendre que l'hypocrisie ya ngoyo na table ba cheli bisongo na ba fourchette amulai Congo Liziba TV, Congo Liziba TV, pour plus d'actualité. Congo Liziba TV, merci na abonné tout botala rabiso bonne émission na biso ba vérité. Alors nakati ya Congo Liziba TV, là je vois na poni ba partenaire na ngai lokola FBT misalande o elinga rabiso mo sponsor za rabiso tika kabiso te 10 ans déjà à Congo Liziba TV. Merci 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 surtout na ba mama parce que ba maman de ba soutenir biso parce que ba maman de ba sala biso toza lelo na kati ya musala ngo na makambango penza là je vois maman Nathalie Feki pour monter ma papa Paul Feki pour et sans oublier encore na pesi sombote mingi na ya Gisèle Dati maman Versa c'est monté ma prince Giclo Winner na pesi mbote ba maman tout ya monde entier na lingara bino trop surtout ba soutenir leke na bango parce que Kevin ne panda leke chuna bango yango te tosa toujours musala et sans oublier à mon ami que j'aime beaucoup moninga na ngapeza mikoto za bien il s'appelle Oscar Marie tout le millionnaire en kilote abi penza 10 avec ya Congo Liziba a rocha penza ba moyenne pour se pensa biso et sans oublier à mauvais Gelor et kanga lize bango siki à 13h et puto wana ya toujours apesa ba conseil miko na obora bato semi muto za ne batonto Jérémie Azaboye derrière caméra à cause de biso lelo mais tam so ba baraté ga sala boulot moya makasi parce que a présenter bino bateau yo vous en a pour ça au monde Jérémie Ndembo voilà na moni ça va bien parce qu'il faut donc ça musala na yende ngape na sanande ko sala mais si on azaki wana yo benga eluka makambe eluka mama onde naza place wana mais na comme na ba problème oyo eza place on a sala raté place à musala ngati funa sana voilà ils ont dit tozo analyser les lots sur makambo qui na fête ya Major Bisadidi ou atavi na ngavi na tunyo no beng senga tu point yo mon père ya no so bende voilà il y a ben ça yote beng senga tu peut liste comme ça là qui on avait parce que yo ko salo passe ya mwana ba ben peut-être génie ni religion na ya on avait na kaboli peut-être maman Mésopotamie zana ba benga maman Mésopotamie zana ba benga tout un homme comme fait le qui m'a problème et le qui barrage mon bébé surtout na ka ya bijou la reine autre moni na yamba qui ça fait déjà jour moko yango yo na habité vidéo ezoleka voilà ça se passe Jérémie awa
Ok, ya kodongola wana badongoli ele ya nande kona biso Belleville badongoli ndeko na biso Bijou Larrey. C'est quoi yo mtobanda na Belleville Belleville bien? Est-ce que Belleville ko ça la Bijou Larrey monte c'est une encore coïncidence et salami Bijou Larrey na yamba qui a pété je sais pas. Neti nga na makambo wana ndingo bi mama Mesopotami il faut ezande tamsu muti. Ah pour la conscience bon ça on non arrête non on a na la patronne mais la petite mais la kamaï mais les locotés on se déballe un peu de vin un peu de ni peut-être ezaki mais on a pour la conscience naïe na réflexion naïe na petite de l'écriture na tout consort au bâtiment toi ça a beaucoup trop si bandé on a pourquoi il y a ça vidéo et puis il y a odongola mutugola maman Bijou Larrey oh ya défenda finga ma lobby atiana ba kombo musu lelo ata mam soka fandi boye aoza na ba regret vers maman Bijou Larrey. Oh là là aoza même na ba regret peu importe oui kolimbisa mutu eza ko bossa alika mutu alimbisi po aza mutu nzambe ka limta limbisa ka bossa po rappeler te mutu rappelo po na ka mutu na ko nzambe. Ah ouais mais la reine ko asala makambo wana ma Bijou eza hasard te nzamba permettre le comprendre que au salara bere moko boy ba faute moko boy ya défendre Mésopotamie moko boy ya défendre Mésopotamie moko boy pour que les lois soient résultats pour les réponses là au monde nyoso yo salara na dongoli oze lo côté solo ma ouais Bijou para voilà on va plus réponse to mitung samanande quand ta maman Bijou Larrey a monaki ta mutu na kino de fan kala mutu na salabo mais to te na fete yena ma Bijou Larrey pour nous bazama ya odongola ndingo la pe ya koseka alate mabe na li puta nena nde alata ko na fani pe na ngomba ki manzao mwasi ya pembe yo na fani kitoko azwa ki abima libi mais ce que etale liwana bomino botala ki bomigo bisa biso que solo et puis Dédé toza na fête caméra to téléphone ils a circulé partout dans moment nyonso na tous les quatre coins. Ah oui donc ba artiste ba depuis na moment na stade tozaleli oyoyo to yebi ke makambo ezo kende bozo mata bozo simba te para ezali mais tant muta ndimi penda ke moko asala vidéo ba filma tali bo ba seki bani. Elle est consciente de maman ça là et puis un message est clair bino tu boya ko défendre ngai OK na bino ngamu na ko sa maman na bien pour ça on peut bien ya ngom ils ont résumé makambo nyonso tout peu importe la sortie médiatique na ba to ko tano wana à part non air Bijou Zoya voilà ndeti j'aimerais la service to moi en fait comme la séjour lobby ya live na Bijou Larrey na Zoya ben vi pas bima pour aza de la télé likolo tina c'est à tout ti maleya basekina male basika koloba je sais pas mama leya ngoli Bijou a pétilé ya lobi male ya nini yango na ngai est-ce que koye ba nebite Bijou bi baseka kande ba tonga ka yo bakate kana na nebite kasi lobi bien si ma Bijou lobi mabete baseka kayo ba tonga ka yo bakate to seke seki ce qu'on a nani ndeto seki Jérémy to ndeto seki ma Bijou ndeto seka leke tu ndeto seka kimimbi nzamba sala bato asikate o ba yo kumisa leke tu o ba yo telma leke tu te kale même bato ba yo kumisa leke tu bango wana pe lisusu ba yo sa nini ko critiquer c'est tout à fait normal parce que nzamba sala bato asikate soki ma Bijou na mambo ya sala ne bango ba osenga ba reconnaissance faisait la bolamu ebele pourquoi maman Mesopotami atali bolamu teke ya motoyo asala bwazongisa boyeme ayi kotalo banana papa tina moto puis totala to seki to lobi o to golo ba ko musique ndo beta to kite e yo kana ega totala ko même na ba foot lelo mo ta jouer soka anga lobelo mo na ta munoko boy po nini vidéo ezali ah oui ba ko interpeller ba ko sala analyse ya ba makambo lobaki ata ba yoka kite ba geste na banini e kontaka et puis vidéo eza biloko lobaka yango lobi na bato bona kama leya maintenant net na kama maleya
depuis na ba mère wana na yebi na ba comportement na tena bitidi wana mais soki na moni yango na ka moi on a le banini to na pesa conseil nini na conseil o pesa te parce que adulte ça zo ba mamba osala ba dit ba zo ba mamba osala donc c'est que Mésopotamie et so ko régner na kati yango to panzana to yokana te Mésopotamie to potani ngana potani sabino ngana potani sabino to monaki zaki parmi rare ba fête to monaka ben vu ça est fait azala charisme avant je sais pas ils ont sorti médiatique na bino boleki leki to départ il y a des mères to nini parce que fête ya major comme on a bien vu vraiment azala ki obiso to éviter plus de choses parce que au vanda na to yebi mo ba ki za kuti ngana na mona skamela kuti te mais pourquoi bato abengi ben ça qui agité abia soza ki ne sengo ya major ex producteur na ye ancien producteur na ye abala ki tout zaki ni na moto je sais pas tout matala doit bien matala na répondre zaka Mésopotamie na matala ni sanga na ngo wana parce que ceux to bani ota ba fait au monde apenda que non era ya kana ensemble ya ba communicateur na ba comme ba garde na ye au monde apenda que à l'aise. Je me souviens encore, on a fait petite terre, à Balasiana. Fête yé, Mathieu qui est indi. Maman, Anya Matabina. Et puis, quand moi, on dit, mon ça la bien fait. Au milieu de la tête, mais moi, on dit, mon gros, c'est plus ça, on y s'en saute. Donc, malaliboso, na vie, na monagé. Bah, noko, bah, ça, la communication, bah, télémi, bah, ni sécurité, bah, ni hôtel, la fête. Et puis, on peut-être téléphone, tout le monde a filmé, oh, Raïsou, ton année. À la chanceuse, hein. Tout le monde, mis ce comme il boye, l'issue de la lissue. Oh, maman, télémi. Ah, chers amis. Peut-être des allées de biloko, le rôle à tigagi bango. Bango, ba compagniera, ba ebi qui agitation, na eto, ba ebini na e, ba koe, ba. Pour bango batene maraso qui mère là ça di camo batene mi se komi boy tam so ba ko filmer tam so ko ça nini ba protéger derrière na ba faute na e mais du coup si ko na matanga ya vina biso major ba yete ya major ya fête pardon fête major ba yete mama ye ka ye moko accompagner la banini tika si ko koma na point komi pour ba sécurité ne bazaki te OK bazaki te ako na agitation na onde Mouta charisme. À combien on a dit? Donc, Azaki déjà préparé. Et puis, il y a un message que Sabandeko va communiquer. Sabino, non, salam. Sabino, Mésopotamie, Zanga. Sabino, Boloba, donc, on a sa matière bien. Prévenez, matière en Waneza. Ils ont tourné dans les réseaux sociaux. Il y a un éléki qui va sortir médiatique dans le Bayoloba pour la DMR à Saliboy, à Zongsiboy, et l'équipe n'a pas. Il y a un challenge, ne se commune de mon abisso, il y a que son âme repose un peu, il vient papa l'abisso Madilou. Tout le monde a acheté la vidéo, tout le monde oh Jérémie a acheté l'abisso, tout le monde a acheté la vidéo pour les alliés comme il y a bâti, je te dis que baba si là, Madilou, si là, boy. Mais bien pour le bangon on a fait à Seki à Licho. N'attend que mon vidéo. Ah bah ni ce qu'on dit quoi assimé. OK. Quoi assimé? Oh Jérémie. Assimé. Ah bah ni ce qu'on quoi assimé. Oui quoi y a. Il y a un banno qui ne sa communication, oh il y a d'autres personnes la communicateur. Pour bango ba ya ko défendre. Kino na kana lo banno bia aseni ni. Ah bah ni quoi assimé si ko ndé. Pour assimé. Afandi téléphone nanga. Mega nanga. Live nanga. Nganga. Na funguli na bani musique ko beta. Na so na ba fa nanga. Musique ezo beta. Nzembo ezo beta wana. Nani oyo akoye kuzana feti wana mituna nzembo ezo beta za ya nani? Abota mawa. Ah oui. Azalawa. Ah. Père wana tia kufi mutu wana otuna question na azaka vie to aye ko yani ka de amuta sa kufi po bando yo ebiseke nzembo yo za ya nani? Non! Ni nango esala ki to comprendre le message oti. Ni to oyesa ki to comprendre que l'hypocrisie ya ngoyo na table ba cheli bisongo na ba fourchette amulai. Onde Ya Madilou. Onde manani yo. Kuna ba répondre Madilou. Biso to yo kité la vidéo ti. Mais azo ida réponse ya Madilou ye musu azongozo.
Zema Madilou. C'est qui me pense. Madila, c'est qui c'est le. Madila, c'est comédien. Bon, Madila, c'est qui c'est. Ton Zembo, on a des gars qui ont temps comme ba film et tout pour réaliser ba film à Monique inspiration moko bimi na Nzema Madilou. Pour tout na batuke pour Nzembo ya nani. Yemo wa pisi sur réponse ya Madilou. Pour muto apesa réponse, voilà bimde mo apesi a tourni, elle pas répondre ya Madilou a telo nyumo pandi. Donc si a répondre ya Madilou a sala ki gaffe. Alors baki mabe tondeni donc ce qui va proposer soit teni a simia aussi ko. Pour la qui peut ba communicateur nige nde na zaboye nako surprendre bino. On a landi peut ba communicateur ndeko noko yam si je me trompe. Nako surprendre bino. A surprendre ba. La vidéo na toile na minicho eza vidéo challenge na famille botana ni yango wana ba osel. Ko bino siko boye o communiquer ni na. So yemoko aza makasi na communication. Dans l'axe nous ngana na makasi na communication. Bino boyo communiquer si ngate. Et comme à niveau ça veut dire que pourquoi hypocrisie ça sauter assumer. Pourquoi assumer telle chose et que ya ba retomber moi ya mabe ko bimisa ba makambe be to mo susu ta papa e bimi ya mobali ne ko mo bima n'habité. Makambo nyo so asima wa yebaki na ye. Po na makambo ebele ya ngaza les premiers. OK. Fois à devant et ça allait bien. Et quand moi banga sala baza devant, devant ça les kechu to banga sala le mobo ya tala soit yo kwa ngoti na contribution avant que ça bengo yo osaka surpris. Et ya ngona meme makambo nyo surtout. Donc si recette begi papa pa mata miniati na ye. Ah ben nani? C'est ga begi papa pa mata miniati. Pour to revenir na makambo Madilou na toile marambo ezali marambo ezobima awa yo moko yoka yo ngol ba ki yoka ngote so ba yoka atanga sa marambo na de cela veut dire ba makambo to sala e komaka besoin réponse non au condamné au condamné et na betele mabo na betele mabo et la condamnation te pour ayebi Nzema Madilou te ngako tuna mwana peleki na Madilou ya ebité fatuna. Pourquoi tu bimbi à ces temps aujourd'hui ça n'a rage na maloba no verrier pourquoi non ça rage parce que tout ça rabelo musu mutu vanda bombela no ça ba limite ya ko ça peut-être analyse na makambo mais tu vois oza choqué oza ba choc ya kati je sais pas dis-nous d'abord parce que il y a des gens qui sont en kimbi ba laisse kimbi ba ba pas c'est mais ba comprendre les regrets eux oza nango c'est quoi d'abord parce que tant qu'on va na plateau ozoloba maka ozoloba oyo ba biso benga grave moi que ba nyama je sais pas basi ba benga ingrat ba benga hypocrite ba benga nani irreconnaissant tout comme ça j'accepte ceux qui attaché des presse de leur maramona yazana donc c'est yaza plus que ngato ngana plus que oh Jésus tout ça là on a ouais ngala na yaki na lobby na ba traité même attaché des presse sur le balelo ayape okoya na makamona ndeni o régler on a nini ya ko régler ngo wapi na parquet na ndaku na e sina réseaux sociaux ah oui et là que il y a Richard va kufa questionner me réponse un peu bas que comment Richard où le bani a mal entouré c'est là où bani mon Richard il y a Richard va daé alors baraki maman Mésopotamie a mal entouré obengi masi donc maman Mésopotamie c'est poto bon ba potanande les gars vous stressez ngai t'es pose stressé ndeni batu nabi tout sola no calme OK na loba toi kana nyoso ezoko bima bakime babima bana babima et utaka na ngambo moko siko batona nyoso mutamala mozate vraiment ata tona biso ba imbécile ata to ba zoba ndenge ba communicateur ba kofinga biso ba di ke non balandaka biso te balandaka kimbimbi te ibutute demain te pour mambalo bana eza sensité ba zoba to excuser to sepeli nango ko excuser au professeur na biso ba zoba reconnaître batano pesa biso que tu as zoba yemo pe zoba olanda biso te motengi ba comme na biso ndé olobela likamba onde ka place olobela minute costume bien tenir à vie oyo bimisa makambo ndengwana na français belenga ku français na loba on a ba gaffe bele oyo bimisa makambo ndengwana surtout bimisa maman yo la sabino que non ya yo za mukie
oyo nzemba nani Amadilo. Eza rajouté, eza vérité, c'est-à-dire azalaka boïti. C'est quoi ma boïndi? Yo mozo mituna. Bakolo banga na bela ba mituna question. Bonga yo na ina ka bulu tuna na continuer ko tuna na ngata. C'est que ça, eza habitude na lingango. Alinga mafinga, alinga. Donc tout consort ma belle lingango parce que yimo ko za terre nango. Yimo ko za muta Mésopotamie. La solo lina yo le kechu makamoko te tala boy na réclamer. Ngai lelo yo nazolo ba makambo yo. Ozo le kananda gobi tango nga na fandi na bandi kotala ba vidéo attaché de presse aye na yo tala su noko kuna ye alobi makambo bambongo mama nana tindaki mbongo $300 mama oyi na fandi na tana na bigi bateau pe na ba mabe ya osarana te. Si bati batwana bafana o batina o bala na bani le bayebi mambo ba basala mais si longtemps pembeni baso tu bazana bana o mala ndeko ba bakimbi bato ozolo ba bosila zoyo ngana na kusa pe ya musala soki pembeni na combien ba ku te pa zonga na ke sala na te ba bon technicien ba ba ko na profina za réalisateur ce que ba bakambo parce qu'il n'a réalisé plus. Oh je vais na réalisé na réalisé ba film na retombé na marambo ce qu'on a comme on a réalisé à ta biloko na sali 70 émissions na biga changer té mais un jour tu comprends des vérités et puis tu comprends le Mésopotamie où tu vois na na panze loko na la lingi nyose comme ay. Voilà, merci à papa pour le fiki pour FBT Misalande. Merci à Banso na Dubaï déjà mois prochain na Boka ya dira na Dubaï wana Dubaï na Dubaï va pas trop azate mutambongo azate bar bien azate restaurant bien azate sika bien azate oza sika no bien oza na faire no bien vas-y contactez-nous tout ça est la promotion parce que tu sûr je vois rien là-bas spécial là-bas. Au bar, au boîte, je ne vois pas. Tout ça, qui me ça la passe, qui est bien. Je demande à Jérémy Ndembo, à une image, moi, il y a bijou, tout ça, qui est une émission, que me peu qu'on analyse na il cam oyo, parce qu'il y a des qui me disent dedans na kati, voilà. Ba fio ba balito ba bale mwana nete. Ça là, exactement. C'est que bana ba ba chérie. Voilà, tout comme na image on a qui y a bijou la reine, je sais pas yoza la kawana. Pour aller balanger on a dit marananga été mais tout va photo papier bimi mon bébé bimi je sais pas est-ce que Obi ningo ba ba photo nga papier bimi ya libala ou tout na to il y a pas monte il y a bika o balobaka déjà kuna tout le monde ka ba photo ba besoin par une réalisateur peu ba filmeur ba filma ki wana mais il y a bijou à critiquer lobi o bala ya kobata man na ebiti libala ngope yozalaka nazala non la filma et puis la sécurité à batu Simba ba o ba simba ba téléphone na famille à moi c'est la zela ah un bijou tellement beau il dit ce soir ya zarate expliquer son jabi diba zara ma solo na famille à moi c'est na famille mo na famille na kete comédie bazala ngamna naki ko landela bango pour la vidéo pour la photo. Dans ce simbi téléphone qui m'a eu téléphone no soangu no tala nyo surtout na kati. Ato effacer na kina na babe on corbeille il faut tala. Je matière tonde ngamna zala ngamna mtu na sala quoi nini manifestation na tout na couvrir aux gens ngamna zana nous avons mis ça mais au chani donc na roko ya pebe na risque fana ko na message ti sima ma beti oyo usanga usanga yambo no yambo no permettez-moi mbona non assistance à la personne d'âge deux oblige mes apotoni abalaka yo zaka charger aba Mésopotamie non moto apotani ça batu jura abala asala mariage ya imagine yo pe ongo bomanga utonde to le bila mariage yo aucun na mariage ya oh yo le bila mariage nini oh libala libala c'est ça libala déjà
to libala ndeni vous avez ni religieux coutumier toni papa religieux coutumier to pardon religieux ba communiza ba nini da religieux na bien star ke bala ta ke bala na kimbantieki na nini so za star sa religieux atabu yo boy ko za photo ba to ba yo o sa religieux ko na mo kaka mais tu risques des problèmes hein na makambo zolo ba kimbimbi o sa ka religion ka yo non religieux te o to no po na lien swana alliance mona albo eza pour na filmer non j'ai envie de l'eau il y a pas de l'eau moi j'ai envie de faire pipi vas-y qui va faire pipi non après termine ça me l'envoie obi alias c'est ni eza yango eza pour na tournage bande wa betela ngo CTT ba betela ngo batela ngo ba petit za pour na mariage aux Alem pour sécuriser batunyoso yum tu sais chose là wana mais nazala wana sinabi ino alliance za mambo oyo eza pour na tournage boza ki mariage ya rapport na ba tournage mariage coutumier là coutumier j'ai envie de faire pipi ouais ne soulage pas cette terre il faut pas soulager pipi les poupées ça marche que kimbimbi ouais hein Jassim ouais Jassim on passe Jassim on passe Mongali mokolo na koko mongali mokolo kufu mais habitué ça là très bien naolandela na bien leke ata na fa no na réalisateur les gens image aux ont un téléphone de image avec okozwa ba botelo na nzela nanga la so photo ti balataka mo ti no banga ni fanda banga le tunga na banga yo zo ngo buti ala fana dlo na nga mambo qui m'a yo olu kila ba problème ba comment il va zalaka ba comment il va zalaka pe ya contexte tina olu ba ndi ba fandi bo bayi ndeti banani oro ba so amela ba maite le lo azalaka malembe alaki bamzuku balongo bazaki alongo na mazala na mambo nani papa la bia ya nete papa la ya te papa la ya te nani papa la ya zalate wana raison c'est que c'est que je vis pas zalate wana raison c'est que c'est que wana raison ba vidéo za ba wana ndeni ba vidéo za li uzana ngo wana ngo ngamna filma yani ngamna filma marambo yo ngolobela uza maîtrise na moi ma kwa kana ngamna filma na simple caméraman tout simple comme il faut na la vidéo ya ni moi le ba kibebe pour votre information na ma kwa kana ti to banda oswana yo déjà na ndako ba yebsenga na kiba na yo so ti yo seli vidéo bi téléphone ngo na sola na yo uza eloko ochati soka pa mutaka la dudu tinela ngai mutaka nani ya dudu ne ya dudu soupe et comment va ani je me temo makambo les gars mutaka la so ya ngote makamne ya kina na nani si je me trompe pas c'est comme ça so à part ya ngonini su il va tenir mutaka la dudu soupe oui ani wakakwala oui albani auto masolo bana ezali ba vidéo yango kimbimbi bad yango tinelanga pona mona tombola téléphone ngapena tombola téléphone eza auto soano yango wana peut-être yo koloba yo kanti op ces informations vraies na famille libota nzo ande eloko te po ba yebisanga dana kebana même famille bota okebana anima kwa kala oui n'est-ce kebana avant si tu yo kimbimbi zo belanga na apé eloko te bo yo zelo yo zo ambo ti yo beta bordio no zo ambo tu as défendre dans le soir combien pour bateau bazora balar na poto longwa eke poto bazali yo na lisa no ate so ngana problème
Ok, ma belle, le roi qui m'a belle, j'ai rien d'impo. Ils ont mon amour. Non, problème. Mais battre la téléphone, les gens les battre là. On a battu les mots pour les moyens de communication à Tambola. Naza réalisateur. Na oza caméra, na oza carte, na oza nini. Au mona ndeni balataka. Na boyi. Mais oye bata bila pas balata. Ba on dit maté. Na boyi. Lo ni oboya wana. On a mona ki na mona. J'ai osumé pona la sango kasi ko zo mona. Miso na ngati na mona photo na ate. Fait ça parce que en coulisses tout protéger ba. Merci on a raison parce que biso tra héros dans l'ombre photo ça magina héros. Pour l'exangate. Maman. Mère Abima, aucune année, ça n'a pas de c'est ça, solo, mais félicitations, Naïa, Bala, Naïa, ça bien. Félicitations, ça va bien. Ah, mais parce que, oui, félicitations au pays, c'est ça bien. Besoin de stopper ça, mais il faut bien ça garantie, hein. La civile. Nani, ozo comprendre. Ils ont une présentation. Présentation de côté. Nabi, ils ont garantie. Ba maman babala, ba o ba sala maramba mabala, ba ebiti beaucoup misali bala. Ya été, ya biso ye, ils ont promis mais ils ont importe. Oui, oui, mokili andenge. Ni nango. Mokili sa yene kembimbi. Ya biso papa ye. C'est vrai. Yani, il y a biso papa et Jérémy 4 ans. Il y a biso papa et oui, papa. Il y a voilà papa na bino. Papa basio. Pour ça ngage qui OK, bon, il papa na bango avec kitoko ala jeune. Attention. Parfois, ils ont fait une sauce. Hein? Parfois, ils ont fait une sauce. Les ketchup. Yango, ma Mésopotame soit à un mobile libre tout. Vous avez un mobile aussi. Les ketchup tout pardon. C'est que maman je te yoka mais yo filma mais na ba photo les na yiko tala ta ba photo wana tena kati tena yiko mona ngota te sina boyo na tala kina mona kina lingi na ngai te te tozala nga cameraman photographe moko aga nga photo tena na filma photographe oga kanga ba photo kanga ba comédie tout ba photo na yazala Deborah o to kanga ba photo na zala si on a Deborah zala ka boy ozana onde ni le asisi basengeka piswa oui basenga kioni oui basenga kioni o réalisateur atongo ya kala ya lobité ya leloté baton na bango le na zala bango ava et puis les bango ba filmer bango na ba viana na osimba projecteur oyo ya ke osimbi yango ya boyo simbi banini bato ba yebi bakanisa bazonga ngana na osimba wana biloko wana bo. Donc, on a eu avant, peut-être va reconnaître. C'est choquant, c'est. On a eu besoin de rétention vérité. Donc, on a eu pas belé avant bango, tam souba découvrir ngao kimbimbi. Nazana ba tournage belé à ba théâtre. C'est à l'époque. Mais à l'époque, il y a un peut-être changer dans la forme. Donc, batango va changer. On a eu baka. Na ba série ba télévisé avant internet et ça là. Une internet mais comme sous bango bachanga kate moni tellement na Congo bazonango perchimène na valeur te nani mutalimière na valeur te cameraman na valeur te peut-être il y a un moni ça ba c'est tout ba que te pesi bijou la reine raison na dire avec libala so baba le robata moza fo chéri ndalo bi wana ana raison sur photo le baneti attention na 518 Maïsa qui c'est ça? Oh, baba, nabi, il y a major à mon monani. Il y a pas bijou la reine monana. Malgré Koufana, il m'a l'obaki. Et monana de. Tout va nous tendre à bateau et monana. Basé belé. Car il bala mon salamana héros dans l'ombre. Bijou la reine, mon mambolo qui bijou, ya bijou.
C'est Lisa Zala qui a fait. Yes. Bien sûr. Et Azala. Eh, Lisa, bon, les Cambodgiens, Lisa Zala, mariage. Ah, Lisa. Et vous tirez Lisa, pas ça, carrière, na bango, parce que moi, moni est logo, on a hypocrisie, ça peut la baptisane. Moi, t'as les lots, mamtolo, balelo, batboya, bolo, banaba, commentaire, des beaux messages, des beaux salabani, mais dis moi, bateau tout bas, pembe, nana. On a un cas pareil, on a un moko. Ba obé la bango. Bazar a choc. T'as la mère est beau choqué. Soit choqué yo. Ou yo quand. Ça va j'ai. Voilà, toi qui va mouki va ya ko chiter na émission na biso, ça la penza moi tumbo ça la penza moi ma be penza. Na émission mo bijou la reine lobby abi arita makasi, abi ko zaki envoûtement toni tolo bani. Tolo ba kezaka envoûtement. C'est-à-dire ma bijou à Zara vrai. Et puis obi tanga moko. Ma bijou limbisanga. Comment ma bijou so ni boy quoi cité ninga moi c'est n'année pas misabi à kokati ouais c'est déjà dépassé mon limite et là il a eu choc moi dans lelo mam se place à fandi ali misane bijou ma bijou mais elle moi soit fandi boya dali tout ça bat moi choc on a besoin. So na ba vidéo les kana reso moni ke ba o sambela na bato ana tout bazana bazo ba transport na bango. O ba ye na ona réseau so mona ke no biso lo sambo ngoza eza côté nini il y a place nini. Ça ba vidéo tiens cette ba vidéo. Hypocrite Mésopotamie mobile azom bala batu azong sanini ba finga tout le ma finga nyosu tout wana sangisi yango tuelele manga yango nyoso ezanso ngapena ndo saka makambo ongo bando sango bandakala mais loko bando sango na mato ya batu esimba te yango mosala ngo yo moko lelo batu bazela teke akoloba likambo moko na koloba nini po mambo ozo bima yango ayibisana ba communicateur. Bref, nous avons un message qui est X et qui est Y. Y a les réseaux sociaux, mais cela qui est Yomogo. Et comme vous avez dit, Mésopotamie. Et puis, pour nous communiquer, vous avez un message sur le vous avez un libéla. Donc, à communiquer, vous avez commis belle vie ou rien. On a défendre, peu importe. On a raison, on a fautité. On a langage. Yo to défendre. Jusqu'à la mort. On va bien attacher des points. C'est le beau you. Et moi, le langage des Arabes n'est pas avec nous et contre nous. Bon, Kimbimbo a ta fingingale. Ya, na makambo to lo ba vrai, ba vérité me ba tumsu ba aussi bien na wa. Et puis, bah, on a un langage. Il n'y a pas de sungi. Le pauvre, comment on qui mbembe. Mais comment battre nyos oyo sana bango, babolamu na bango, et ils n'ont pas na yo, mais bah, on s'acharne contre eux. Ah. Marambo, pourquoi les gars na SBT? Les gars, binom du boyebi mam si bien, nité, n'a que ba question zayo, ba réponse zanga. Excusez-moi. Autant il a un moto moko na ni to réalisateur moko longo na SB ba comment na niveau pour absolument la longa maquiller les athées pour ne te dire tout linda zarama la tête gatibi menge inda eroyo ndeni ye akabona bon ça va autant il a maman Mésopotamie o moto ya kabona na ye atika ne entre frères et sœurs Jérémie na ba chroniqueur ata moko na ba comédien ata moko soki na ba technicien ata moko pour ba technicien ba longo ebele ngana ta ba Charlie ba longo ba aimé ba longo ba musuku ba longo pona mamba kinga kati
Kinga de salani. Kinga de salani. Kinga kati boya olia tia ba réalisateur atie ba boy ba boy na ye ba do c'est-à-dire boy c'est tout ba domestique atie ba tout moko kutu doko ko chati. Ba mena ba shali bazala wana. Ba nyonga mais bazo occasion le kate. Mais tant on a le baboka ya oui que mambolo ba na raison mais ta ku biso to sala boy oh papa. Na bandeko banyonga balataki poso ya hypocrisie ndako banozwa ya Mésopotamie parce qu'il y a des sauces. Voilà, merci Kimbimbi. Le tout monde est Kimbimbi le gnezo ngakana oloba. On sa pipi après l'émission. Le monde ici la salle n'a pas parlé autre ba qui ba ko jouer c'est camerote. Vous avez pas ce qu'on n'a pas parlé ba jouer tout le monde va jouer na gaga Jérémy Sali on dégene. Bien. C'est un bien makasi au saranati parce que père on a da bien moko papa le on a moni papa le grand frère naé abotana sœur nanga. Oui. Bana bazana kati. Anda mama théâtre famille. Père n'a pas foulé maman. Ok. Et puis papa là dans soukuna. Balongola. Balongola. Te via longwa kala mais via ça qui est conscient qui comprend que longwa de akala. Pour boyer ça mabe ba temps ya umeli na banini tout ça. Le banon c'est la marambo ya pour baluka place à se pencher. Mais déjà ça là inutile bandaka. Ada nana ba miniature na biso. Na ba film. Biso doke tourner de papa la bi boke tourner mais cordon. De tourner pe 3-4 films à raté. Mais à bureau. Nous avons même pour bureau fait kufana wa. À bureau. Oui, nous siko bo tu bo fanda kana bo ba magamni na wa mo. Bo sa ba ja ononde. Lelo ba communicateur bango ta Mésopotamie parce que kanga bango mama nani na bengi komo na yo tinaka $200 mama nani o tsaka $300 mama nani o zongsi $500 mais père Chimène auto mando filmer na ye petit ando filmer na biso na ndako père filmer afuta marati so ba futinga ça na fona longo la quelque chose na prise à petit na tourner longo quelque chose ba pesi masara na bela production oyo ba communicateur bazwa ba mbongo ou ba communicateur bazwa ba biloko ou ba yango mona okanisa lokwa ngana na NT mais kotamba biloko nyonso tout to bandaka pe masono na bakandaka na ba tona tout bazala te tout makambo ezalaka te tondo mona ngote Mbimbi merci to kata na biso mais comme boye pourquoi suka po mambo mariage ndé stressé ngai mambo lo faut stresser ozala te mais bon ma photo na bomba ma vidéo pour partager des oh ya ngam na o ngati o ngam na o ngai ya ngai pardon o ya ngai Jérémy ndé to kata na biso te to kata na biso po nga civil fana za ponga na banda tout de zéro ani na to bino boyo betela masala ba alliance d'amis za pour na tournage ba nini moi là bato ba lata ba alliance na tournage mon ki tikala la so ka bosani o mais wala yo tikala bonga na ibongo za ka pour na ba scène pour monter carnet rôle ni très bien les autres qui n'a pas si vite ni question moi sur les gars bon tout le monde babi Lisa te Marina pas kufeli Michou pas kufeli maman linga pas kufeli babi matin ya na pleurer matin na Michou na maman linga babi Michou Lisa Marina ba roquette pour cheval à sou cheval à sou l'autre na nga bana ko kuna pela kanga on ga cheval à sou Marina cheval à sou na bien pour matin Marina babi attend tout le monde est le geisho bazo yate mais en Michou ils ont somme malinga ils ont plein kuna pour mon ngi mams a chabana na enyo so tutike a coffrer banita chaba ngo boya tanda ba première et ba ok ni place ba moni qu'il faut bâtir mais kuna so ba ok do déclarer ça va ba image présente au mon araba to ba ok au mon apena ke bango ni faut bâtir au mon ba to ba ok kuna yo moto ta vidéo bien yeto ba ozanga te ya ozanga ba ozanga te et puis ba ko kate bazanga sa vidéo
Peut-être un dans le lobby, hein. Problème, c'est le lobby, mon bain qui va bien. Déjà, ça là, Marina. À ça, péché. Mais on évolue, Marina, tu es mort de sola, non, en Guasuma. Wandi wonangandu kwa ngrenga kimingi to approche. Azo évoluer la chaîne. Ah non, abandi ba filmer tazo luka à se produire. Na bien, yoza pembe na mutu ou azala makambo ko se produire nini. O ko se produire et puis bo uti wapi. Ozona ba problème belé na ba yo ko se produire nini. To za pe ba tuti. Aigle ya bi ke bongisa ndaku na yo bongisa ndaku ba voisin ba jeton ba belé. Tondimi na biso ye producteur ba jeton. Parce que bino ba producteur ba nini. Ya Mésopotamie. To kakache mekuki. Na kimike no fa. Ya za producteur ya ba jeton, mais koto to na producteur ya Mésopotamie. Mais koto sko to sana na mam simoko bo asa maramoko boye. Azo troubler mboka o. Moi la porte kimba ki koki. Azo troubler mboka o sa maramoko boza monsieur koki kata to kini. Les gens disent que tala ba benga ngati na comme na réalisateur à marambo to bando réaliser ce qu'on va faire. Kende na yo. Hein? Kende. Monsieur koki sele. Et kokate yo lokaki en photo si ça. Ah kinanga ozo stressé nga. So kenga mna loba tina aussi ça ba question yanga ba réponse yanga. Tout na mo question no ka. Mésopotamie ko ba okela ngo boso to ça ndé. Voilà, merci avec Jérémy Ndevo derrière la caméra. Et là, je vois Oscar Marit, le millionnaire en culotte, Gaylor Kanga et surtout nos téléspectateurs, 10 ans déjà. Merci à ma message pour tout le monde. Maman Nathalie Fiki pour monter, ma papa Paul Fiki pour Casca Sereka Poison. Merci Nayo. Oui. Pardon, hein? Na katoka mukie. Et mon enfant a commenté, ah, Kimbimbe a loko longo, ke pa mam sa osalo nini. Yoka. Nga mam sa tika lobenga ngati. Na lobi, na ebite logo déranger ba. Na lobi ka na kuma abaku certifié. Parce que na moni bolamu moko oyo nazana na famille bota na bana omona ngo. Mandoi mwana nga ya mwasi. Aza ni komba mama te Mésopotamie. Et lui Kabuku 3 fois star. Ba rezaye. Ndo ya mwana nga yo. Abaku certifié. Au moins kombo na tangi. Nani ayebi déclaré ba yebi akaba fa edus ndo ya mwana abaku mafana na ngande poto nyoso ya ke loko na ngezanga ade ngala pese mwana ka lena mju ya mwasi mafana na et pas yebi mambo eleka taka ye mute omoni ti ma libana ngeleka mutayela nga bilambe ya ye kuna pesa nga $100 $20 cha carburant $80 on a lancé dans le bal mais attendez bateau bandé surtout le temps bateau batela ba cotisation au biso de ba cotisation na libala ou ba bo vite fait balisa non na ba cotisation batangela ba bolisa na wana tika deko abili bana ba cha cotisation te ba balisa ete na sakine live abili balisa ki yemoko wana ngolo ba pole deko peut être koloba ngalo be la deko so saki ya yebie mogole ba parler ah Sylvie Asen ah ba bala balaki ye yo ayebisaki yo ye bisaki bongo ye mtalo beno bongo o Sylvie beli mtabadisa sia boachi oh Sylvie mais faut ciao oh bala yo moko biso mto bala ba biso moko ba bala ba moko Mas c'est un limite des choses. Ba bala ba moko ata mto tanga komo wana boile humiliation na makambo ya zwa na vie na ekuna tina non na ba cotisation batangela ba boisa na wana tika deko abili bana ba cha cotisation te ba balisa ete na sakine live abili balisa ki yemoko wana ngolo ba pole deko peut être koloba ngalo be la deko so saki ya yebie mogole ba parler ah Sylvie Asen ah ba bala balaki ye yo ayebisaki yo ye bisaki bongo Yem talo beno bongo. O Sylvie beli mtabadisa. Sia. Boachi. Oh Sylvie. Mais faut ciao. Oh. Bala yo moko. Biso mto bala ba biso moko. Ba bala ba moko. Mas c'est un limite des choses. Ba bala ba moko. Ata mto tanga komo wana boile. Humiliation na makambo ya zwa na vie na ekuna. D'accord. Oui.
oh ya joie ti azofanda ndenge wana oyebi ke so na tala mona mona kele kwa hypocrite poso kosola tosolango cc mo so akenda oyebisa mama Mésopotamie ya problème te mais afa yebaki tosolango cc mais so aye alakisa apendaki no ngai so omoni nga omoni ye te bamoni ye te yalukuta botika bajapa mais yo wabalele nde mpo bale mutaka kopropose yo abala butaka mbongo mama na ngai nzambe totia bambongo totia bacontribution ya cadeau zaki ya cadeau zaki no ya kosala fete nini wana zaki ya cadeau te cadeau yango ya nini tobalisa biso tobalisa bigi bazo te biso tobalisa sota bino bobalisa bosala ndeni biso siko tobala basani. Voilà, tout y a ça c'est ma Sylvie, ça bala quand Sylvie expliquer mais ce qui mi ben à dossier. Tout y a de ça qui a Congo Liziba TV, pour plus d'actualité.